Ça, bien on bien à moi mobile, sous du jeune jour, mais on a eu à moi si. But snap, pas pesa qui a mo Macaus. Atoma boumine, non, ta salité, on a ce qui est bien. Tola la rawa, disque de ça. 119 et diabolosé. Otozanga papa na mama na ndule utarabuye ngene. Ye artiste la bino soi-disant numéro 1. Joa. Yo. OK, non, c'est raté. Global TV depuis Moscou, yo yebiga mboka Kim Jong Azala. Abonnez-vous massivement à site Kitoko Global TV. Internaute, bonjour, de connaissance balandi Global Moscou Télévision. Na pesimino wa mbote belé et sika vous allez au boteli kebi na bino bona Olanda Junior Longonjo o ya ko pesa bino ba analyse ba information ya si concernant musique na biso ya Congo. Donc la musique ya Congo donc pour vendre na kati ya rumba. Ouais, to beta ranyoso na to vendre na kati ya rumba. Donc pour la musique ya Congo mes chers internautes pour nous banda penza na pesi trésor na Moscou. Trésor pour na Moscou ba mbote belé na pesi ba goloa tout na pesi mama latina na pesi ba ndeko tout ba goloa tout o bazara toujours là pour le soutenir na tali bongo sous na France Alex Tchota Kabenge le cœur de lion pourquoi pas Crispin Moussambaï les pêcheurs pour moto zali kuna en Afrique ici na Bossanité Fondo Cédric à partir à Allemagne et puis en France to kanyi masoro na ba gelo longonjo ba Ilma Bokota Bokotaske ba Nadine longonjo kuna na Italie mami Kaja donc bu yebindenge to kumela li solongo awa na kati ya ba mikili banini pona makambo o Italie ko soutenir ba vraie valeur ba musique oyo et pesa biso ba valeur libanda o lelo so ba otanga comme la rumba congolaise ba otala directement faire go la neka bolonina Jésus de nuance. Il y a un biso sur autant que yaka normalement pour nous makambo za nzela. Mais très chers internautes pour nous banda vraiment il faut Nathalie Sabino qui est combat est commis désorienté. Combat est commis désorienté. Et bandara au bureau stable la minute no web Sabino bureau ya opanda na mabe. Et commis o atonga oyo ya loba oyo et comment on va mobiliser les journalistes. Les journalistes va comme boulou qui entre bangona bato bureau. Oh ba yo la biso mamba ba vie. Mais na minute bébé tension inos bi déjà ya clôturer mamba ba vie. Mamba vie zo bête sous isoloté. Comme comme désorienté boulou yeki. Oh disque de DP banaki oya. Na oki sango déjà bato snap ba pesa ki yango Macaus faut les gagner quand vous souhaitez benga biso par conférence web c'est biso disque de la batu eza wapi bozong c'est la bango disque de na bango et comme priorité sous disque de priorité commune actualité et sili tout le monde va remonter moi na bandal makolo star peut-être comme qui t'atire ba makolo tambola pas ben na public azon cette actualité papa tu as déjà perdu au raté pour le au sala ressources exacté akemi misaba trophée ya manzanza trophée elenga trophée za lokola Macaus auto so trophée ya meilleur soliste tout le monde cérémonie na salle ba vandi ba bengi Macaus ya bendi trophée. Voilà nous bien à trophée. Yo la c'est biso mo piko ba trophée place on voit tout monate. Poto ni ma ba trophée ne solo. Ba na o la c'est biso moko. Oyo o la biso Esther cérémonie na. Oyo la biso pe place au zoa ngo. Ata siko si so la c'est biso wala nyonso.
to yebi na biso ke bosomba bato fa déjà bafungola biso ndara su fuma bato fa zate beta ne musique kombe komi désorienté botikala wana bomokino innocent déjà ba izalaka wana bo mona siko makambo ndenge ezogenda bokomo kima boluka bese bato mabumu minene na mutu asalite wana soki kene piano na wamona bango sute bakimi bakomoluka mambo osala to mambo ya oloba lisusu disque d'or tolalaka awa disque d'or eza ntango biso tolobaka na bino ke biso toyaka kodefendre ba vraie valeur omoni bapapa chéri babetela biso basha baomba bajanete bombole basante touché basha ekanga oti oso ovandi na concert ozoka cha esala bien ti lelo tozala bapapa oyo babetela biso bame ya mort babetela biso baphrase donc dorénavant ngai ifoneke komona uswati na benga mare Amazon aye ndi aza mwasi papa wemba il faut mare Amazon ayeba makambo oyo po mobali na ye déjà apekisa makambo ba machine na ba musique déjà père apekisa ngasi kofoneke yebisa mwasi nena komisa le message ki makambo mobali na yo apekisaki mama ba machine na musique bato bazokota kaka po bakubisa machine na kati ya musique. Oh papa déjà lobaki la rumba ce n'est pas comme ça. Rumba il faut guitare beta mungongo eloba. Mais bozo tosa te. Moto azo tosa makambo papa wemba lobaki saka jibe piano na ndeko na efere gola. Muke héritier pazoya. Musique ezo kufa likola ba machine. Il faut na yebisa mère Amazon amemela papa wemba. Te boy sikisi nga pona wasala ki demo amemela papa wemba te me yetake mwasi ya papa wemba ayoka. Po bazali ko partager mbetu mona papa wemba. Ayoka ngo pena soka ko leka na télévision kebisa bango. Comment désorienter 119 et diabolose moto zanga papa na mama na ndule botaka buyele ndeko bango na bango papa na mwana bitumba papa mtobuzoba mwana lolendo même bible lobi moto aza lolendo shit na yo za mabe akoya mabe orgueil arrogance c'est pas bien. Beta musique. Zala humble na bat non. Moi aujourd'hui, je serais vraiment très étonné parce que Kalami tient autour za bakin na yokaka ye artiste la bino soi-disant numéro 1 alba o legata la chaîne moko te ya Congo. Mais ale la chaîne ya Libanda. Et puis boluka ke kaka pour les soutenir. Bino ba journaliste a traité bino ba di n'importe quoi ce que ba ngulu ce que ba tabana habité ba journaliste à Congo. Yaki. Mais bon, vous voyez qu'après la interview, on dirait que y a l'équité, tu vas Congo aux alatés. Quand il passe à la télé, avec toute arrogance, vous sentez vraiment que quelqu'un est venu vraiment comme s'il veut dévorer quelqu'un. Sauf que tel comme moi, quand Nawana et Salaka n'est pas Moutoumoko, fait rigolo. Tu veux éviter faire rigolo à Salaye, Nim. Orgueil, arrogance. Et ça bien dit. Un artiste, il faut ça humble. Le roi, tout le monde a papa chéri. Tout le monde a appelé Williamson. Héritier Koutazala Moutou, mais au moins qui héritier Vanda. Héritier comme appelé Elmo, Boé, Mami, Aya Vandi Sipo. Tant qu'on déjà leader, il faut ça la valeur Boé. Oyo, et là c'est vraiment que comme leader. Un leader a besoin de Koulou, n'a été yomo tindira na podium, yomo soko l'équipe de TV, ma propose tenir des fois tu n'es pas sûr de ça, ma information non vérifiée, bon yembeli d'ailleurs, ma ramba disque de l'autre belo.
déjà banosa biso mosusu na 2007 ti lelo esimbaka te mosusu boti olobela biso incessamment a sikoyo toyebi te disque de oyo toozela eza oyo ya 2007 oyo ya 2007 to oyo eza oyo ya 2020 soki 2019 toyebi te disque de oyo babete biso mpo oyo ya liboso eyaka te bauti mpe koanonsele biso mosusu akala mingi te. Tout ça pourquoi? L'arrogance. Même si on veut te bénir, même si Dieu veut te bénir, avec cette arrogance, comment tu seras béni? Avec cette mauvaise foi, tu as fait un clic à un journaliste. Ba grand journaliste, oh ba tangi ba classe, ba toko ba natilo kole ba papi mboma, ba Vincent Chilous wana. Ba ken pato tanga ba ba bon ba ken piana ba demer, ba toma bomba, mais tout sur le quoi ba foi système, ba tangi na ba tik. Hein? Bozi ba journaliste le quoi ba journaliste minene ko ba tik ba oh vraiment ngana yebi ke batanga ba tik na musala ki journalisme. Mais au désorienté bango fonction na bango ay bango komi ko yaka ko beta ba masolo zangatina pona ko luka ko nuire kaka ndeko na yo moko c'est l'artiste fait le goal le loto suki wat baza esusu wat tele ti papi mbongo car elle est koufi ngani na za na journaliste à faire les terres na journaliste est défendant mais sauf que je défends le vrai valeur. Le loso na moni fait réseau simbate, à ça ma camoufle c'est pessamate. Je viens de parler. Mais je vois que moi, maman Marie, elle est très humble, très calme, très sociable, très serviable. Elle est calme maintenant mututu. Sauf batu oh balukilaki ma kamunda zana bango bien dit. Pourquoi pas la soutenir? Pourquoi pas la qui s'appelle vivacité dans pour nous soutenir? Mais quant aux autres, d'ailleurs, vous ne respectez pas les Congolais, les journalistes. Vous autres traitez de n'importe quoi, non, qu'est-ce qu'on a pena sur Kekuna pena? Et tant que journaliste, c'est bon, à part clan on va former papi mboma banati lokole Frank Stema Vincent Chilous wana nde basala banini na bango wana. Mais je fais rigoler à tout le monde. Aya mamaka. Ils ont bien dit. Ouais, na profiter la pesa mbote mingi. Hein? Na bandeko tout. Na kin. Hein? Na moni bongo matika songo. Hein? Na moni bongo kilesi. Moko tombolo le boga de la presse. Hein? Pas tout élefi mona muteketa. On est toujours ensemble. Pesi bango mbote sira baza. Jérémie Okana bosani yote. Donc, la idéologie, on va en tout non. Parce que tout c'est tout. Tout c'est tout. Donc, on va se bouler le roi net sur le babimi et qui fait la bateau. Mais il y a des gens, oh, bien instruits, des têtes qui fonctionnent. On est là, tout ce temps là, mais surtout, monique et balèque ici, il y a un moment où on a bisonné, tu imagines, on a bimara. Vous comprenez? Concert à Casino Zoya, Dynastie Zoya, Harmonie Zoya. Tout ça m'a déjà habillé pour le concert il y a Casino, tous allez belé, tout pesa, ma voisin occasion te, il y a tout pesa bango matière te, il y a ça la bêtise na internet sur la télévision. Ba gaulois et gauloises, na pesa bino appel au to pesa bango sous matière te moni des jours to fandi to bito occupé bango te matière ezate et monsieur ezate donc bazo zela kaka to c'est logo mo boye po ba yo bêtise mais je sais que d'ici là ba créer logo mo na msusu ba go la biso o mo na ba to fait da ba la kisi ya lukuta ba ko ça la biso ni o mo na pe mo pepe o pas
Omonika ye président na bango pe pas à la exhibition li papa sombi hein. Que tu vois ko ya na ba caleçon. A la exhibition wa boxer. Pour ye buzo ba tellement les victoires, ko la exhibition même caleçon sombi. Donc baza souti balimwe. Balimwe. Na kebisi pe yo nene kelo. Keba. Na yeli susu pour la sukisa. Pour la Kisinjoa. Kisinjoa yo ok non musikate oza bien omi benga moi mobali soki vient njoa mais ngana iboza moi si pour bota moi na kitoko da Chris. Il faut la respecter yo pour moi na landaki la fois passée azana ba regende ba sita maman na eba ni banini ngana okota ba terrain wana te ba zoba ba tofali pour na ofinga mais na osenga na o se respecter. Faire égola am ninga na ote pour les gars na télévision ba ke garçon na linga kete. Faire égola n'est pas ton garçon. Faire égola c'est un père de famille, responsable. Avec tout le monde qu'il gère. Donc Kisinjoa yo tel mata permet na mona musala ya faire été. Mais tu te permets à oloba ke non faire égola garçon na linga kete boye na linga kayo. OK no abdo yo pena no zana obakisa nini na vie ya faire. Donc je ne vais pas vraiment reconnaître na musika parce que oza maman moi je respecte les femmes. Batela bandi na yo zala na mutu na ove na o ya buzoba o ya mufledi ndenge okumisaka ye zala na babatu na bino soki be héritier bozala na bango zala na bango tika komba faire akipako te aima na ote. Donc moi je te respecte seulement pour ta fille d'Acris. Si ça ne dépendait que de toi, on a yellow mabe. L'émission qui répond à la finale. Donc, mets-toi en garde. Na yoko les sous comment faire dans mon outil. Donc, merci beaucoup à tout balandi biso. Pour que tu aies un bino les sous prochainement pour le tiaga les points sur les i. Hein? Non, ma calme, ma saleté, c'est désolé, gars. La musique n'a pas Congo. Fais le la leader. Merci. Global TV depuis Moscou. Yo yebiga mboka Kim Jong Azala. Abonnez-vous massivement à site Kitoko Global TV.